nzambe ozotalela o alobi na Michel nzambe akoyokisa osonité bien me koyoka sonité bien me nzambe obundelo nzambe akolongisa po bima na kata situation oyo bien me nga mwana ngala mukaki papa la pamboli nzambe abengi pédiatre bana na yabi yaka na kotela biso likamo bien ke na molimo tolongaki toke na musuya kibenga pédiatre bana eko consulter mwana poto ba eloko nini sake mwana a perdre de connaissance bien me nzambe azali akobundela yo lelo komo ko kufa na bomo ina nzamba zali lelo komo ko beba na bomo ina nzamba zali be nzamba ko restaurer pour alakisa mokili ko yoza ye nzamba ko linga te likamwana esila bongo be bato baza ba pele ya nzambe bitumba na bango suka ka bongo te bato baza ba pele ya nzambe ba passe na bango suka ka bongo te ba kenda kati na suka po nzamba simsa bango victoire ya ko mata likamnange ezo sila bien aimé mutalo ezala mukolo moko papa Alain alingaki akende na poto ko beta concert. Alors, et comment qui n'a joué moi, c'est maman de nous en bâti sur enquête au 7 jours à prière. Bien mais au côté prière, ils acquis pas maman Christine Ngungu na lingo la batu bana besoin na kishasa batu ba yebi place maman Christine maman ko vanda. To côté retraite wana. Bien mais nazala kana ba problème ma casse. Bien que na ko soutenir Moussa Nzambe, mais moi j'avais des problèmes. Na kata ba problème wana. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, nous avons passé un message. Tout téléma, tout bon de la macasse, mais tout ensemble. Tous en a qu'à prier. Bon, nous avons que tout match à prier le lingeni. Nous avons dit que bon de la macasse, mon pépé, mais ça je m'accorde mon pépé. Ton éco battu mon pépé n'est que vous t'awap. Alors, il faut comme à 5e jour, bah il faut bien engager na téléphone, bah moi na nga zoubé la macasse. Tellement de bapiselenga message du côté sto kuma ki butu moyena ki ndezate parce que na kata retraite na yebisika ba bana ndako nga bomemelanga mwana na kata losambo ta place na zabaye ko yana mwana na retraite c'était un jeudi donc na prière makasi ngai papa ale mama Christina bande ko muso côté na bango retraite bien meto komi na 11h mwana fièvre leki mwana akufi alléluia bien mais mwana na ngata akufi biso to komi agité to komi ko banga to komi ko mitungisama papa la bibo mitungisama te bande ko to kota na bango na retraite ba yebi papa la bondela to bondela mwana nanga alamuka lelo nazo ba mwana nanga asali akokisi 24 ans c'était un grand serviteur aza prophète munene nzamba etizake makasi na kati na makamu na nzambe bien pona yo il faut telle la nzambe atako bitumbeleki makasi nzamba ko peso message nzamba ko loba no likambo songolo akota liso bitumba akota liso ba komba mais soki yo telle nzambe bien moza molongi. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom PPDD, shalom Nabana Nzambe nyonso, shalom Nabandimia et HP Media Nzambe apambola biso bien-aimé kola mukape kokuta na boye ezaka na kata bulingo Nzambe mingi bakana ki mukola lelo ba comité bien-aimé Nzamba pesio nanga makasi shalom Nabana tu nyonso tu Nzamba renouveler bonté ne likola yo nangai Nzambe apambola sans plus tarder to gumbi mituna biso papa to pesio merci to tiki moma o na maboko na yo Nzambo alobaka to na posa koyoka yo pesa ka kimia pesa kimia na matea media lelo mokola mokaza la consoler na kombo na Yesu Masia amen 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 na ye lelo na temi kitoko Nzamba pesi biso ne t'inquiète pas amen bien aimé ko s'inquiéter te komi tungisa mate ko banga eloko te ezana bana Nzambe belé azo imaima azo mitungisama azo mona lokola espoir ezate menga na yebisio ke ko s'inquiéter te na ina verset kitoko Nzamba tinga en cœur to partager na Michée 7 to ba ina verset 7 bibelobi pour moi je regarde vers l'Éternel je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut mon Dieu m'exaucera ne te réjouis pas à mon sujet mon ennemi car si je suis tombé je me relèverai si je suis assis dans les ténèbres l'Éternel sera ma lumière. Amen. Bien-aimé, ezana batebele na tango oyo bazana makambo ebele bazo yebate skani bakocha mutu. Azo yebate skani na kota bien même moment ça dure Satana a télémisi babitumba par-ci par-là, makambo ekomi na kati na monde entier, mutazo yebate skani na simba, azo yebate nzambe nini ya kobela na tango akoyoka ye, makambo ekomi makasi batebele baza coincé, bazo yebate loko ni bakosa na tango, mengana eko yebisa oke ko s'inquiéter na onelo côté. Bien mais soki oza kotaila nzambo aza na bomo, nzambo akufa, wa loba la terre soit et la terre fille, nzambe wana aza capable ya kobundela yo nanga pe ya kopesa biso kimia. Yango ozo mona Michel lobi pour
moi, j'ai regardé vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Abi ponanga na côté like na ngai pa na Nzambe, na côté like pa ya bata mokilité. Parce que Nzambe ndaza makasi na ngai, parce que Nzambe ndaza kimelo na ngai. Bien mais tant yo komaka na ba problème, o tcheki like pa na nani. Bana Nzambe lelo baza agité par rapport à makabo ba okutana nango. Baza agité par rapport à problème bazo traverser. Bazo ebatelo koni ezo lekela bango. Bien mais yo côté like pa na Nzambe parce que Nzambe ndaza makasi bomo ina yo. Yango zo mona Michel bi ponanga na côté like na ngai pa na Nzambe parce que Nzamba za makasi nanga. Bien mais yo chaka like na pa na nani. Opesa kape makasi na epa ina na tangu yo komaka na ba problème olekaka liboso na nani batu musoko mona so ba problème eleki bango akomi kotala Nzambe libota basinga luketu mamakambu songolo ake gumba mela Nzamba bikeko parce que azomona ke motema ne suki mais mutana ba benge un vrai chrétien azoluka Nzamba solo bien metangu yo komelaka makasi bien me yo kimelaka wapi yango zo mona Michel bi ponanga nazotela Nzamba lola pe Nzambe wana akoyokanga bien me na ekoyebisa Nzamba koyoka yo na ekoyebisa Nzamba kobundela yo bien me zana mukolo moko papa Alain alingaki akende na poto kobeta concert. Alors, et comment qui n'a joué moi, parce que maman de Nzamba type sur enquête, on a 7 jours à prière. Bien mais au côté prière, ils ont pas maman Christine Ngungu na lingo la batuba na boisson na kishasa batuba yebi place maman Christine maman ko vanda. To côté retraite wana. Bien mais nazala kana ba problème à ma casse. Bien que na ko soutenir mo sai na Nzambe. Mais moi j'avais des problèmes. Na kata ba problème wana. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, nous avons posé un message. Tout téléma, tout bon de la macasse, mais tout tout ensemble. Tous en a qu'à prier. Bon, nous avons que tout matin prier le lingeni. Nous avons que bon de la macasse, mou pépé, mais ça je m'accorde mou pépé. Ton éco bâti mou pépé ne kouta wap. Alors il faut comme na cinquième jour. Bah il faut bien engager na téléphone. Bah moi na engager sur bien la macasse. Tellement de bapiselenga message du côté stock comme qui butu moyena qui des autres parce que na kata retraite na yebisika ba bana ndako na bomemelanga mwana na kata losambo ta place na zabaye ko yana mwana na retraite c'était un jeudi donc na prière makasi ngai papa ale mama Christina bande kumuso côté na bango retraite bien mais to komi na 11h mwana fièvre leki mwana akufi alléluia bien mais mwana na ngatanga akufi biso to komi agité to komi ko banga to komi tungisama papa la bibomi tungisama te bande ko to kota na bango na retraite ba yebi papa la bondela to bondela mwana nanga alamuka lelo nazo ba mwana nanga asali akokisi 24 ans c'était un grand serviteur aza prophète munene Nzamba tizake makasi na kati na makamu na Nzambe bien pona yo il faut tele la Nzambe atako bitumbeleki makasi Nzamba ko peso message Nzamba ko loba no likambo songolo akotali so bitumba akotali so ba komba mais soki yo tele Nzambe bien moza molongi yango zo mona Michel bi ponanga nazo tale la Nzambe mais lokola yo zo tale la Nzambe ako décevoir yote lokola yo zo tale la Nzambe ako yoka yango lobi mon Dieu m'exaucera mais Nzamba ko exaucer parce que na moment là j'avais des problèmes na moment na zaki na makambo ebele soki mwana nga akufa ki bato bengo bandima tenge na Nzamba la Nzamba solo bien mais koko se retrouver na kata ba problème moko makasi bato mokili bakomi kotala bakangi maboko bazo zela kaka échec na yo bazo zela kaka pasi na yo bazo zela kaka osimba touche oyebi te akoyoka akomona bien mais bango balobi yango zo mona Michel bingai nga na kotela Nzambe na ko biso pozo la nga na après-midi lelo yo petale la Nzambe Nzambe ozo talela o alobi na Michel Nzambe akoyokisa osonité bien mais koyoka sonité bien mais Nzambe obundelo Nzambe akolongiso po bima na kata situation oyo bien mais nga mwana nga la mukaki papa la pamboli Nzambe abengi pédiatre bana na abi yaka na kotela biso likamo bien que na molimo tolongaki toke na musuya ke benga pédiatre bana ko consulter mona poto ba eloko ni sake mwana a perdre de connaissance bien mais Nzambe azali akobundela yo lelo komo ko kufa na bomo ina Nzambe azali eloko mo ko beba na bomo ina Nzambe azali bien Nzambe ko restaurer pour alakisa mokili ko yo za ye Nzambe ko linga te likamwana esila bongo bien bato baza ba pele ya Nzambe bitumba na bango suka ka bongo te bato baza ba pele ya Nzambe ba passe na bango suka ka bongo te bakenda kati na suka po Nzambe simsa bango victoire yango mata likamu nange zo sila bien aimé mutalo bateke yo suki yango zo mona Michel 28 na verset 8 alobi. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Bien, mais mutumoko ta seko na position zanango, mutumoko ta seko na bitumbozo kutanango, mutumoko ta seko na makambozo lekanango, mutumoko ta lobaka azui asuki. Bien, mais bango bakolo ba ozi osuki volonté Nzambe zani. Michel bi mututa sekayo, suki na kuei.
naza na nzambe beme ozobunda bitumba lelo oza na nzambe bino faut la sûr ozobunda oza na nzambe longola inquiétude ozobunda bitumba oza na nzambe beme ezala na kimia beme nzambe alongolaka matuna kati ya bitumba mosusu mpolakisa mokili yo oza ya ye moma oyo tokomi eza moma ya défi nzambe akolinga te ke bana na ye basimba touche akobundela bango ntina suka mpo bato moki bayebaki oza na nzambe bemi ozo ba promesse ebele na nzambe nzambe alobela yo bien-aimé akotika te likambo na yo bato ebele bakoseka dossier no bayebi volonté nzambe te na bomoi no bemi eza na bato mosusu nzambe abenga bango okomona bango na kati ya bitumba okomona bango na kati ya bahumiliation okomona bango na kati ya makambo ya makasi bemi bato mosusu bakoyebaka asuki me nzambe na kati ya bapasi wana aza na travail azosala na sese bemi yo mpo ozotala nga na kati ya likambo no eza na travail moko ozosala na sese na kati ya batravail ya bien-aimé nzambe akobundela yo na kati ya travail ya bien-aimé bato bakomonaki oza na nzambe solo na kati ya travail ya bien-aimé nzambe kolongisa yo pe yo ko témoigner nzambe yango moni Michel obi ne te réjouis pas mon sujet bébé muta seka ote soki yozolonga te muta seka ote soki oza na libala te muta seka ote soki musala ezozwa te muta seka ote soki oza na bana te to oza na mukanda te bébé muta seka ote na malade ezotungisa tongo midi poko ayebi te ekola nzambe eza nini bébé eza na bamakambo mosusu il faut ekomela yo mpo nzambe amolakisa monene na ye eza na bamakambo mosusu il faut traverser bato bayebaki oza na nzambe solo mpe soki nzambe abundeli bato bayebiki moto aza na nzambe bébé nga mama dodo na leka na baetape betape musu bato baseka ngai babi oyo azosala nzambe eza libumu oyo azosala nzambe eza mpona passe me bayebi teke naza na appel bato kombe baseka ngai na bani ministère babi oyo ezaka mpasa na bana ebele yango wana azoduka mbongo kolesa bana oyo azoduka kaka mbongo akobokola bana mais jour pour jour lele 15 ans yango navai na kati ya ministère naza na témoignage ya mabe te beme yo mpe nzambe ayebi ekolo azolekisa yo yo mpe oyebi bisika ozotraverse yango nalobi non à l'inquiétude kozala na inquiétude te zala na confiance en nzambe nzambe akobundela yo na yeko pesa mutu moko kama makasi ozolemba pona nini bele mozo perdre espoir pourquoi ozana nzambo azana bomo bebe kola mukati okoma na âge ozana ngulu bebe za kata ministère nzambe mingi bobotama na bango lelo bazate mingi bobotama na bango lelo bakufa mais soki nzambe azotiko na bomo azana témoignage bele moko témoigner nzambe Zoa ta prière bien-aimé. Nzamba yebe sika zo mema yo. Nzamba yebi makambo azosala. Bien-aimé akolongisa yo. Makambo zo kutana nango bien-aimé eza école. Bitumbo zo kutana nango eza formation. Makambo zo mona bien-aimé ezo peso andira sa vie de prière. Bien-aimé tamsolo mkana butu te komi ko lamka partir makambo. Tamso jena kato komi ko jena partir ba situation. Oh, tamso so bosna ki vie de prière o zongelonga à travers bitumba. Oh, bien ba bitumbo mso ya kapo bu mabsete mais poto témoigner grandeur nzam. Nzamba yebi bien-aimé akopesa eloko ozoluka bien-aimé kangama na nzambe ayebi bisika azomema biso ayebi makambo azosalela biso bien-aimé okotémoigner grandeur na ye parce que ayebi école yo ozotraverse okotémoigner nzambe yango mutu moko te akondane yo to aseka yo na baetape ozotraverse ayebi esika ozoleka bien-aimé ntango wana azoleka na vale ya baka bato babandaki kosekanga babi mwana mwasi aza mwasi asoni aza mwasi akolela boye mwasi azalaka mpe boye te me nzambe wana ezalaki na ekole azokolekisa ngai bien-aimé ntango mwana na ngai lamu qui na bandi ko adorer nzambe to sala adoration moko ya 4 heures du temps na ba papa ale moloto to kumisa
prière na yebi ke Nzambe aza na contrat to gumbi mitu na biso to pesi yo merci obandaki na biso comme na biso na suka IHP Média, la chaîne qui vous édifie.